Shalom, peuple de Dieu, je dis qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci, sur le www.lenazaréen.com, votre titre, notre site, c'est un site qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier, c'est votre princesse, la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa, qui vous présente cette très belle émission témoignage, bisika batu ba lobo kona nzambe, ba expérimenter makambuna moyini satana, nankolo yesu masi, ya bakenda obeta gauche, droite, te, ba lukana bango la princesse. Mais aujourd'hui, je l'aurai le plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu qui nous vient fraîchement na Cameroun. Actuellement, il est ici à Kinshasa. Abino, à peine à expérimenter. Funa betal. Bana yale Nazaréen bayeba. Nkola zali nzambe. Et moini satana. Azana libungu tulu ezo continuer toujours série à témoignage et kosuka awate mabe nzambe za wapi tunela nga mutaza pembeni nayo soki la princesse de l'Éternel a kitima campagne net na zawa na kitambo pa ya moko kana bi mikolo bato bazo longola moi chômage na Congo bazana bango ebele ba maman la princesse ba maman la humble servante de l'Éternel soki na kitina na kitambo bi sœur Tiffany kendo talanda kuna bino na ma campagne awa na kitambo na beta tour pour que na salle émission et ça la langue bien sans plus tarder mais avant tout d'introduire déjà mon invité spécial du jour. J'aimerais dire de gros coucou à ma maman avant d'aller à la régie. J'ai dit de gros coucou à ma maman que j'aime bien, de gros coucou maman Philippine, donc maman Philippine depuis Allemagne, que Dieu lui bénisse abondamment maman Philippine Philomena, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais moi j'aime bien l'appeler maman. C'est comme ça que je l'appelle. Mais retournons d'abord à la régie. Nous allons prendre un élément. Enfin que c'est Pelissa Biso, Botu Nabatu Mabe, Anzambe Zawapi, Bengelanga Batu. Merci beaucoup. Événement. C'est chaud, c'est très chaud. Bien-aimé dans les Seigneurs, le ciel est grandement ouvert. L'apôtre Ben Capita qui va rester aussi dans cette action. Le Seigneur va délivrer, le Seigneur va guérir et le Seigneur va transformer et vous servir. Nano esilité. Bonjour, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Inondé ma vrai chrétien. Eko Soukabe Awate. Bien-aimé dans les Seigneurs, votre pasteur, notre pasteur, le pasteur que vous aimez beaucoup par l'amour du ciel, le pasteur Diarto Malouano sera au rendez-vous. Bino nyonso bana nzambe na kati ya Afrique du Sud na Johannesburg, nzamba pambola bino bolanda biso na Nazarien, balimi nyonso Nazarien, balimi nyonso ba mourir Jésus-Christ, c'est chaud avec Jésus-Christ. Pasteur Diarto Malouano na kati Afrique du Sud, boya tellement émélé, te lever combat Jésus-Christ, to témoigner mamo Yesu Masia zo sala et to pikisa milimo ya bato. Le temps pour moi de dire qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. Ma bé Nzambe Zalité, ceux qui la princesse a présenté mission, ceux qui opposent au tala, ceux qui bengeli nga batu baza pembeni pour que ba kota la témoignage oyo et bandi série nango bandi na pasteur moko ya Cameroun kala mingite bozo mona ye na sa introduction mais le temps pour moi de dire néanmoins ba salutation nangai précisément donc bambote nanga ningi na pesaka et ça là on m'a bêté et ça on kofinga mutute tikanga la pesa mbote mingi na longo na linette vraiment avec beaucoup de respect na batu ya Hollande en tout cas en Hollande mes félicitations bobenga la princesse bobi la princesse pourquoi yo occupé Hollande te ndoka de biso peut Hollande d'accord en Hollande awa là directement je pense na pasteur Titi Pasteur Titi na Hollande kuna na église Levet bisika bozali donc na Hollande kuna on est ensemble il y a pas de souci la princesse Palinga Rabino makasi le temps pour moi de saluer déjà l'homme de Dieu avec beaucoup de respect le pasteur
frère Titi, donc depuis Hollande, dans l'église Malvette, dans l'église trône de Yahweh. Donc kuna vraiment ba lui que ma be nzambe ezate poko la zo sala kaka na maite na mafuta te mena liloba. Donc nzambe a sunga tika te ngolu ya tata ezale ou na ban église trône de Yahweh bisika bozali kuna. Je ne manquerai pas de dire aussi de grosses salutations ya munene ya makasi na frère John Lutumba na moi si na ye la sœur Tantine i moi bisika boza na Hollande na lingi bino mama Leandrine Makabenga boza ebele dans ba gros bisous na sœur Julie moi nobe dans bisika boza kuna kola pambola bino. Mais je ne manque pas de saluer aussi na zonga lisusu na France maman Anne Kalambay église même ma maman aussi maman Annie depuis Italie, na Bologne, na ba salutation ebele aussi à maman Philippine de bisika tozali awa ezana Kitambo, non loin il y a station ma campagne donc avenue Vivi numéro 5, on aura à parler à la fin de l'émission. Mais laissez-moi dire merci nangai na sœur Grâce Coulé, donc sœur Grâce Coulé, équipe Mobimba oh et travaille à awa chômage Jésus aussi là. Basé Belé, maman Philippine, félicitations Belé. Le temps pour moi de faire déjà l'entrée de l'homme de Dieu, c'est à la personne du prophète. Je fais déjà l'entrée du prophète Boaz Bruno. Donc, prophète Boaz Bruno Boaz. Il nous vient du Cameroun. Déjà, le prophète est en train d'entrer. Il fait déjà son entrée. Merci beaucoup. Salut l'homme de Dieu. Bonjour, Marseille. Oui, merci beaucoup. Bonjour, prophète. Bonjour. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Et vous? Oui, et moi ça va. Je suis très content d'être aujourd'hui dans votre plateau surtout. Merci beaucoup, avec beaucoup de plaisir. Merci. Boni Cameroun. Hein, Cameroun, c'est bien. Là-bas, la salutation, c'est comment? Oui, c'est toujours français, anglais, et puis les patois aussi, en bassa, on dit Ambessayaboy. Ambessayaboy. En tout cas, Tikalala Talanga Ambessayaboy. Linette Ambessayaboy. Oui, Storé. Storé. Donc si vous dites Ambessayaboy, je dis Storé. Oui. Parce que Bruno, c'est un Congolais ou c'est un Camerounais, c'est un Guinéen, c'est un Nigérien, c'est un Béninois? Non, je suis Congolais de RDC. Congolais de RDC? Oui. Je suis né au Congo, grandi au Congo et puis j'ai été au Cameroun pour les raisons de service. Ah, donc vous êtes vraiment Congolais? Oui, je suis né en Guadeloupe. Un mot déjà aux téléspectateurs qui nous sont en train de nous suivre en ce moment partout dans le monde entier. Je suis très content d'être aujourd'hui. Bon, mon auteur, pasteur. Ok. Nazani Sengo, d'être dans ce plateau de Nazaréen. C'est le plateau que j'aimais beaucoup et puis j'avais l'habitude de suivre vos émissions sur l'internet. Ça a été ma joie un jour de venir au Congo. C'est pourquoi quand je suis arrivé, j'ai fait l'effort de vous chercher pour vous voir physiquement, surtout la présence de l'Éternel. Tiffany quoi que j'ai toujours vu. Ça se passe comment là-bas au Cameroun, les Nazaréens, ça se passe comment? Oui, c'est la seule émission que les Congolais aiment visionner. Puis ça nous rassure que le Congo existe et puis il y a aussi de bonnes choses au Congo. Merci beaucoup là, je suis vraiment ravi. Moi aussi, quelles sont des raisons qui vous a fait rentrer ici à Kinshasa? Je suis venu juste pour l'implantation de l'église. Ça se passe très bien? Ça se passe très bien déjà. Le pasteur Bruno parle bien lingala? Oui, je parle en lingala parce que je suis congolais. On peut? Oui, on peut si vous voulez. Merci beaucoup Tokoti directement na témoignage na biso. Je pense que pasteur Bruno Landaka et Bélé ba témoignage ou Landa Netina na ba témoignage. Oui, na Landa témoignage à frère Mathieu Baltoko. Na Landa paye à pasteur Vincent et les autres. Et les autres, merci beaucoup. Bruno, c'est ça le prophète dans le ministère à prophétie. Il y a prophétie. Il y a prophétie, il y a d'autres prophéties, il y a prophétie papa. Ministère à prophétie. Il y a prophétie. So on va prophétiser Tilobi. Si ce qui est mal si Tilobi tu peux prophétiser Tilobi. So la qui n'a été. Tu prophétises quand. C'était juste l'ambiance de l'émission mais au côté déjà na kati il y a témoignage na biso au moni cadre oyo ndenge nini au côté les Nazaréens ndenge nini na moi mkusi. Oui, na côté les Nazaréens ça bien organisé et puis na sepeli na manière na bino ko sala parce que
na comprendre que la chaîne chrétienne solo pe ponzambe ezali na kati na sepeli mingi nzamba pambola musala bineke na liboso. Bon, au cadre oyo moko ya bana na nzambe mama Philippine ya sali na cadre aussi sa chômage au monyango. Vraiment ezali souhait na biso que même soki bazolo bana Congo misala ezate mais ba chrétien o nzamba pamboli déjà baza na volonté ya ko créer ba entreprise pona kusunga ba misusu. Vraiment maman Philippine nzamba pamboli pa élever lisusu makasi soki ya ko sala même 5 10 15 engager ba to ko diminuer so chômage peso même ma bénédiction na vie chrétienne. Prophète, donc o expérimenter ni na moyini satana to pe na nkolo Yesu Masia betela biso na toyeba pour ba question pezalaka. Maman Tiffany na kumisi nzambe parce que lelo bazo benga nga prophète mais na histoire ya vie na nga ndenge na botama pe ndenge na banda kokola bato bana kokola konzimante ke un jour na kwa kosala nzambe na kanisi même ndenge na leki na chaîne depuis na bongola mutema ke nazwa volonté ya ko passer na chaîne moko pona ko témoigner ngoko mais comme na mona ki chaîne les Nazariens eza basé sur témoignage na lobaki vraiment il faut na témoigner pour ça na yo kasoni pe bana na nzambe baye ba loboko na nzambe nguya na nzambe ndenge salaka ngana botami na Guadeloupe précisément na ville natale ya papa na biso président Mobutu na benga ke papa parce que sinon benga papa na début tant on a ko expliquer ko comprendre pour na bino ba bazairwa misusu ya zalaki bongo président mais pour nous pour na ngai azalaki papa parce que a investi mingi na vie na ngai puis a contribuer qui peut pour na réussite na ngai réussite en mboka to pour na réussite na yo a contribuer pour na réussite ya zai puis pour na réussite ya vie na ngamoko c'est-à-dire investir financièrement physiquement na vie na ngai. D'accord, merci. Il faut préciser bien. Donc, le président Joseph Mobutu. Président Joseph Mobutu. C'est Seko Kukumbenu Wazabanga. Mobali, ya maman, ex-maman Antoinette, et puis maman Bobila Dawa, maman Kosia. C'est notre papa, oui. Tango na botami na Guado, na tangi école primaire na EPD pilote. Eza place na Koli, adresse na biso na Guado, eza na Ripangoma. Lok abis na kanisi bato nyonso bayebi adresse wana malam na kati ya kokola na biso papa na nga azalaki cuisine na ko travailler na président Mobutu bande ko lambela bana mpe moko lokola premièrement bande ko travailler na BCZ c'est Jésus na BCZ et c'est quand élevaki pa Congolo et les autres. Alors qu'est-ce qui s'est passé tango lokola papa abotaki biso papa nyonso azaka na besoin bana bakola pe bazala malam papa ayaki ko engager chinois moko maître chinois mo na komuyong papa na yo biologique. Oui, mon père biologique engagé ki maître chinois moko na komuyong azwaki a partir chinte parce que bato bakole na Guadeloupe baebi na tango ya deuxième république to pe na tango ya président Mobutu tozalaki ba chinois ba ndeko ya kosala misala na Guadeloupe ba ndeko ya kosala ba jardin na côté ya collège présidentiel babane ko ya sa bilanga na bangwa jardin wana po ba chinois na pe ba yaki ba se bilanga na bangwa nana ne papa kendaki lokola zaki na besoin ke biso to sala sport akende ko s'attendre na monsieur Yonk et puis à convaincre ils la qui sur rémunération a futa ka po ya ko former biso abane ko ya ko pesa biso formation tous les soirs na ndako eza papa maman bandiko na nga basi na mibali nyonso to bande ko zwa entraînement ensemble. Oh, tango to bande ko zo entraînement parmi biso nyonso moto chinois alingaki makasi ezalaki ngai chinois alingaki nga mingi abane ko pesa biso entraînement ensemble et puis ba entraînement mususu bande ko zwanga toke côté bango bazalaki tout près na ndako mama ko si apona entraînement pe. S'il vous plaît, moi ma question est apoto long un peu bazon d'ombre tango lobi ke papa na bino azaki cuisinier ya ko lamba abanda olambi pa ya nani abane kolamba précisément et pas Mobutu au travail pe pas mama Kosi na Guado mama Kosi nde nani mama Kosi azalaki mwasi ya Mobutu lipasa ya mama Bobila Dawa lipasa mama Bobila Dawa komone zali Kosi mama Kosi ngama oui pas na zolamba et pas na ye et puis c'est comme ça alamba pe même pas en pas kolamba pas mama Kosi alamba pe pas honorable Mbanda. Ok wana tango azalaki na ndako ne INSES na résidence wana na nini deuxième nouveau place honorable Mbanda azalaki pe cuisiner na wana c'est que bino pe boye bolamba papa bande kolamba peut-être na ko pe kolamba
Merci. Moko mosusu na kolamba alors na ko inviter ya kolia okota kombato lamba. OK. Alors tant maître chinois wana ayaki azopesa biso formation alingaki nga mingi parmi bande ko na biso misusu nyonso et puis kati ya kolinga abandai ko initier ngai ayebisaki ngai mokolo mosusu ayebisi nga ke akosala nga eloko ke na Afrique mobimba moto abeta nga te akomisa nga ndenge bango bazalaka abandi bayebisa nga alobi omoni ne bilo mosusu tomonaka na bafilme eza nango lokuta te eza ya solo pe ntango akosala nga moko na koyeba pourquoi bango bazalaka makasi surtout na monde ya karaté parce que bazwaki po aforme biso na karaté. Après cela abandai ko initier ko former biso na avancaki na karaté ntango nakomi na ceinture marron wana grand frère azalaki na ceinture bleu et puis bamisusu batikali na baceinture ya sengani na avancaki mingi mpo bandai opesa nga formation accélérée ayebisaki papa ke parmi biso nyonso amoni ngani naza courageux il faut aformer nga makasi mpo soki ye aza te nga natikala capitaine ya dojo napesaka service entraînement na bato misusu papa pe andimaki yango bandai opesa nga formation accélérée en dehors ya aire ya formation na biso abandai kozwa nga na ndako kopesa nga entraînement lisusu wana swane na langue ni babandai ko bricoler lingala bien abandai bricoler lingala. OK, c'est bon. Alors tango azinga abandi ko former nga na ndako mokolo mosusu après ko yebisa nga ki akosala na koma makasi ke muto abeta ngate mokolo mosusu ayebisinga ke bango nde bazawana héritage na bango bakoko batikela bango basala ka sport me babunda kate soki bitumba ezali bakoko nde bayaka kobundela bango alors soki ngani to sali alliance akokomisa ngai na libuta ya bango do na okoma lokwa chinois pe bakoko ya ba chinois bakobanda pe ko ya kobundela ngai alors tango alobaki ndenge wana lokola nazalaki mwana muke nazalaki na posa nazala makasi pe moto abetanga te ndenge alobaki na nzimaki ke toyeba bongo kosala alliance wana na alliance alobaki condition makasi ezate ezakaka a tianga banini comment on appelle ça banzoloko oui atianga banzoloko makila wana tutina ve et puis ya kumelango tango ya kumela ngape na meli wana siko tosani alliance donc meli ya ye na meli pe ya ye oui ati makila na ngana ve ye pe ati na ve donc to meli ensemble siko makila wana il fallait to bakata bazo kisabiso na ba place nyonso articulation le quoi awa non pourtant tu les ça oui ba cicatrice ezali ce que moni bien comme nango ba moi ba trace mindo tikaliwa na awa je crois na ebite ce que moni ozoyango. OK alors tango to sali ba action wana ba côté nyonso articulation makile bimi muke oya yepe les mêmes choses ala kisinga pe yimoko koma basala pe yepo akota na alliance ya bakoko na tango to melani makilana ya ebisinga ke déjà na komi lokwa bango akendaki période wana ki congé na Chine tango oti congé aye après 2 jours donc tant to sali alliance na vendredi et comme samedi ake congé na kin ake congé wana saika ka 2 jours oti Chine aye kozonga po bango bazalaki soki balingi bakende peut-être transport aki bien disposé tango azongi ayelinga Kalebas na Kalebas wana yaki na ngwa pesinga donc Kalebas wana bandai ko protéger nga soki na lingi na kende ko bunda il faut d'abord na simba Kalebas wana pe na consulter Kalebas tant on a consulté Kalebas wana grand maître akobima a expliquer nga comment bitumba ekoliga papa telemana wana tozabana na nzambe tango tozobeta ozo expliquer mission bibliquement to penini bana misupi baza o bayambaka babiloko yo yambaki ozaki mwana ba parents ba memi mutu moko ala kiso bitumba mais mutu ana memi soit boy mo ba bengi na ndako ala kisabino musala mais akomi alongoli nsinzira o batindaki akina nzira mususu papa comment ko expliquer biso ngo pe pourquoi o ebisaki ba parents na ote proposition au maître apesaki omoni loko na ko ebisa ba parents o bazolanda ngai zake soki ozala na famille chrétienne c'est inutile olukela mwana no ba force ya mokili parce que la Bible nous dit combat est charnel mais est spirituel tango zoluka ko initier bana to ko ozomona comme ces affections olingi bango il faut former pour bazala makasi mais place yo tindi mwana continuité zoleka kuno ko ebate imaginez to salaki na biso ba bota biso 10 na famille na la 7e position mais parmi biso 10
atiki bango nyonso aponaki nga. Pourquoi? Parce que ayebaki ke nazana étoile ya Nzambe. Ce qui peut permettre ngana zonga mukena simana rencontrer témoignage à naissance nanga et puis à grand frère pe alibota na biso ko comprendre pourquoi na lobi ke ayebaki ke nazana nini étoile ya Nzambe ya ngwana ponaki ngai pote azongi sangana monde. D'accord, on a permettre aux zonga. OK, ngai baboti biso na famille toza 10, 3 garçons et puis 7 filles. Na parmi biso papa tanga bali mama babuti 4 wana yo sedeka bana basi. Papa lakini na besoin zo mona mobile aye ko kende pa nganga ngope na kanisi bato bakolina gwa to babi mingi kota Lembo na village moko peut-être na je crois 11 km na Guado komi na zanu monya kiokoti na pesa détail po bato Guado pe bolananga ba ke wina zala na Guado solo akipa nganga wana basali kisi ndia akakozwa mama yokozwa nini grossesse ya grand frère nanga ndia kobota grand frère. Après cela, ba continuer les sous kobota kaka bana basi. Baboti mwana mwasi mususu. Papa mona ki ekokite ba eko yoka sango ya Mose Dinabal. Koma bana eko sala babikamwa. Papa na mama balongwana kwa do balanda mo Mose Dinabal ti ba eko kutana naye. To ba kutana ba expliquer problème Mose Dinabal ayo bondela na mama. Tango abondeli nda ebisi mama ke ndengo zawano za deja na zeme kobota mwana mobali pe mwana ngwa ko salela ngai. Donc natang avant na bota mama na ngai baki déjà ke na kosaela Nzambe. Alors tangu babuti biso na kati ya loyengi ningi tokolaki papa initié akoti biso na karaté parce que bazaki na posa to za makasi. Papa zaki na posa te ke tokota kisi ne tozo na makasi nzoto po moninga na biso mbali a monela biso. Ayo lobi ke papa na Rolando lobi ke papa na mina sala ki na ex-président Mobutu bozaki na bagarde était pas la bine. Non, na lopango tozaki na garde te parce que na Guado sécurité zaki assurée donc to bana ofanda sans crainte tu peux bitumbani en papa banda linga boko masuma kasi bola te susu miko ekemba pona nini po banda obanga nini. Non, abana préparer biso parce que kotambola na baninga soki ozali makasi te peut-être bako monelo ou encore même na ba école ningi tozaka na baninga faut toza makasi. D'abord na génération na biso na mingi na Guado zelo ko ba parents ba bana ko sala ba parents mingi ba bana ko kotsa bana na bango na ba sport po lokwa tozaki na mboka moko ezaki un peu bien bato bana ko linga bana ba se développer na makambo yonso ezalaki bongo. D'accord, merci de continuer. OK. Alors, nditangu mundele wana donc chinois wana, c'est que j'ai compris à mon aki que na libota mobima étoile ya Nzambe zepa na parce que na zaki fruit ya prophétie ya Mose Dinabal ya ngwa lukaki ka choisir na kati ayeko détruire nga po satana azo keloko ya sans valeur te. Satana pona keloko izana valeur po abebisa po ayebaki déjà que soki atiki ngai na kosaila Nzambe pe à travers nga milimo bato ekobongo ya mtema mais eloko moko na comprendre que moto azani eloko ya Nzambe ata olukion enterré problème ya Nzambe za problème ya ata donc ya mona kiti abebisi nga on Nzambe asepelaki na kota na monde na pona yeba ba réalité misusu. Alors tango ya koti singa na domaine wana apesinga kalibas wana apesa kinga ezana de manière ko utiliser soki na lingina kende ko bunda na ko kenano na zu yango na ebi bongo ko invoquer nango moto na libota mobimba ila fali na pona moto moko akoza confident nanga obiso akoko yeba pe secret kalibas wana. Alors comme biso yoso na libota mobimba parmi bana tout maman bota même jusqu'aujourd'hui mono mama lingaka mingi zanga mama sepela ki ke ngai nde donc na sepela ki na partager yango na mama na expliquer mama ke chinois yelinga kalebas moko bwewe po ezala balobi il faut mutu moko azala po tango na zana bitumba moto na ndia osimba kalebas. Alors mama ndimaki tokena mama ba mama boti andi mama biologique andimaki pe tokena yokaki ID na bal ndenga zo sakola ke ba mwana azal bumuna ye akoza musala Nzambe mabaluki na oui lokola ayoka ki prophétie mais azalaki musambeli pendate parce que azalaki chrétien biso soto zaki bato église catholique donc ayoka une prophétie dans bato misusu ma sœur maman Tiffany bato misusu bazala bongo akene église kaka po aluke loko tango asupe loko na bosani parce que c'est ce que j'ai compris chez ma mère. Pourquoi akendaki pa Dinabal aluka mwana metango asu mwana atikali kosambela na Nzambe malamu teme asongi na catholique. OK, parce que ngana nazalaki na catholique nazalaki servant nazalaki pe moyembi puis natambola kina basango ebele. Alors tango chinois wana initié ngana likambo wana na peki na komaki kosala donc alobi soki bitumba ezali na zui kalebas na invoquer donc na invoquer
koko wana ya biso po nga déjà na komaki chinois parce que na saki alliance ya makila na bango na komaki chinois siko koko wana biso akobima akorelate ngai makambo nyonso koko na bino chinois koko na biso chinois donc c'est makambo komela na makila ezalaka vraiment na impact hein impact makasi wana eza alliance même biso ba chrétien alliance tosala na nzambe à travers makila yesu nekoloso moto akosote makambo alliance ya makila ezo exister pe za puissant alliance eleki alliance nyonso ya mokili eza alliance ya makila na bolingo bato bazomela na makila mabe eza wapi mabe eza te bolingo ya komela na makila eza mabe eza biblique te. Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tant à la Kissinga, effectivement, tant au coco wana chinois bimi, ce qui m'a étonné c'est quoi? Bien aimé, Santanaza na makambo belé. Tant au chinois bimi, premier jour, tant on a invoqué, kaka na chambre chinois ou apesa kinga, lobi kota omeka. À la Kissinga prière, incantation na kosala na sali pe prière wana chinois pe abimi. Tant wa bimi, a ebisinga na sola na langi nyonso na monique na za libre azoyoka. Et quand nous sommes koko na biso na otikuna ye le même jour ya bilingala. Ouais chinois. Chinois ya kiwana le même jour bimaki ya bilingala. A poser na pe question na lobi na bi bona o tester ye na sola na kingwanzi. Na sola na kingwanzi azo répondre nga. Solo la na kingwanzi masolo solo la ki pour les Nazaréens ça partout dans le monde hein. Solo na mbosolo la ki. Atango aye na ebisi mibaramo alobi mibaramo nga aussi. Allez, tu continues à m'assoler à Kingwanzi. D'autres cela qui longtemps. Après, na moni que chinois le bina sola na kota on soit koyeba. Na yo comprendre que ngape na ebi Kingwaka. Siko na changer langue. Na bina tester sur na Kingwanda. Kingwaka. Tango na lobi so Kingwaka. Dire. Ba na mo Kingwaka mke papa. Na tuni kenende alobi mobina. Na tuni motege de gende. Imedi mitewe garamo. Donc. Na bibu ni alobi malam. Na tuni oya ko sala nini abi na yeka kapona sungayo. Et puis c'est comme ça, tu continues ma solo. A ebisinga ke ba monaki mokolo tosaki alliance nande konangai bango bazalaki présent pe basepelaki mingi parce que pour ça na bango ezalaka bazala pe partout. Yango nandi ba imposaki nande konanga ke il faut ya po ba pesanga capacité wana po lokola yaki musala un jour akozonga soki azonginga na tikala mobali. Chino balinga baza partout yango matondi na Congo hein. J'ai compris. Ezabongo siko ndenge bandesanga na ndenge ya spirituel mais soki bayaka Kongo boy bango so bayaka commerce te mutu na mutu azana objectif wazo ya nango ya bazo initier bat bazali na même na lokwa ngai na za visionnaire ministère de la délivrance tango na te akabana na Nzambe na ebisa kabango ndeto mona ka ba ambassade etoni na mboka lokwa Kinshasa za capitale ba ambassade etondi belé donc na chaque ambassade bayaka na coutume ya mboka na bango ba démon à chaque mboka baza pe représenter na tous les ambassades donc tango fani na capitale ozo prier Nzambe faut prier Nzambe na blague te parce que na capitale ningi to zami ba démon nyonso ya bamboka nyonso bazali pe ningi to zo yamba mopaya zo na ba oya ye ba esprit so ba za chrétien aye na bonzambe o za pe magicien na oya ye magie donc awa izala kaneti mboka nyonso na monde spirituel to mona ngoneti poubelle na poubelle okuta biloko ya qualité nyonso ezali siko chrétien tango yambi Yesu il faut prier na précision donc blaguer na vie de prière te ayebisinga basepelaka bazala partout yango wana pe ayipona asunganga nabi ok abandi ko expliquer nga alobi ndenge déjà ozwaki makela na biso okomi chinois donc partout oyo kozala biso tokozala nayo n'importe où ce qu'on a besoin na biso o respecter signe o to sali to pesi lo ko makasi ko tambola nango batu ba mona te me kaka signe tango to pesi yango okomona ke tokoya ko assister si yango ezalaki nini partout na kozation na ngina bunda ifona beta quiz sina beta quiz c'est-à-dire na inviter bango baya parce que baye bazo assister soki na sepelinga moko na bunda na force physique na nga ona yekola ki sans kisi na ko beta quiz nini papa beta bwe yango na mona ka ba maître karaté au monde va mettre karaté na dojo so linga bunda fois ça la boy donc azo saluer OK o kanisa ke peut-être za kaka salutation oh moto na moto donc moto na moto azo invité o ya ba esprit ba misusu basala kawa azape na mystique te asala ka po balaki seme ba kolo na ngo bango moko ba yebike tango zo sala besadi abengi ba koko na epo ba ya kosungai tango osala boy chinois baye bafandi tango siko baye bafandi bango bazala kapoli bakoko ya bobunditi suka même bazo beto à l'agonie ceux qui autorisé bango bakota na bitumba te bakota na bango te voilà ba maître chinois ba grand maître chinois donc baye ba telemi wana
bazozila ozobunda ozomona bango mais adversaire omona te bazila yo autorisé ceux qui ont autorisé nisiko bango bakoti na bituma siko signe ya autorisation bayebisaki nga nini eza na deux manières oyo bakoki kosunga ngai. Première manière eza nini soki nazobunda so nabeti maboko boye 1-2 donc wana nalingi so nabunda te nasepeli na pema ntango nabeti maboko boye 1-2 nakolongwa na bumutu na ngai bimi na kati ya nzoto natelemi pembeni maître chinois aye akoti kati na ngai mpe abandi obunda na place na ngai. tomonaka mpe omona bachinois alinga bunda beti ase mama maboko boye wana sikoyo azosala passage aboya souffrir aseni passage atiki bango ezali neti baaméricain asengi passage mpo babeta na boye ka baaméricain ezaka bongo na komba alaska ya kati ifo apesa moninga boye mechinois kaka kobeti boye autorise aye na ye spirituellement yo bimi akoti kati na nzoto epuis abandi action et puis c'était comme ça na esalelaki yango mingi. Deuxième condition ezalaki soki obeti loboko mbala moko so obeti mbala moko wana odisparaître mobimba adversaire na yo baspectateur bazomona yo nde ozobunda mais adversaire bobunda na ye akomona oti azomona nde chinois donc ye azomona chinois nde azobundisa ye mais baadversaire bazomona que yo nde ozobunda alors azomona azobunda na chinois mais so obeti deux fois adversaire azomonaka eza yo mais chinois nde azokoti kati no yo moko oyebike na obunda esu te oke pembeni grand maître nde azobunda neti yo grand maître obandeki koinvoke kombo ezalaki na po biso na lelanzarien tolingaka mpe témoignage ntango ozopesa yango tozoyeba neti boye bamama ebele baolanda il faut bayeba kombo ya nani ya grand maître wana. non na monde ya karaté surtout ya bachinois bango soki kaka etali filière oyo ozopona donc ntango oponi filière to ya kung fu to shotokan tango zo avancer na kati c'est-à-dire maître bozo bazobenge aya kobundela ezali maître oyo a débita vision shotokan yenda koya obunda mais gloire apesa kana moto a inisaki yo donc yo jamais okoki kotanga ye to benga ye indirectement sans que transiter par oyo abengaki te na prière ningi balakisaki biso donc ozobenga puissance ya nani ya Yong, le quoi mon maître s'appelait Yong. Nazo benga grand maître, la puissance des maîtres Yong. Tant on a bengé bongo ebike, nazo bengé po aya poto solo la, apesanga résumé à combat. Donc avant bobunda so bengé, akoyebi so ninge combat ko le kayonso. Parfois pe akoyebi so ke adversaire bobunda na to kende to tester azani makasi te. Biso to koya kaka kotala yo bunda na. Parfois akoyebi so ke adversaire na za makasi ko linga te ke osala ni même plus de 30 secondes yo mokote kana début à combat. Et ça biso passage pour ceux qui bagagent biso ceux qui bagagent biso ni to kozala humilier alors bango balinga ni défaite to pe échec parfois ba koyi biso mona kana début à combat donc abo salut tatami directement obeti no maboko obimi ya ikubundi c'est que bato ba bunda kana ba bitumba ba kacho ba nini okundaza de question ngina tuna ba mona kama kambo oui bato ba bunda ka ne ba kota kana ni moi public zo ganga me bozo batima kamni muto azo mona même ça zo mona maître chinois parfois zo mona muto aza makasi mais na combat musu baloba lelo alembisi biso asali ate eloko moko te kukondane te yango komona bafusa mutu akoti na ring aza stable te ota pembeni atali pembeni bino bosomona te oyo aza to wana toure na si chinois ye moko na katikati baloba eza te akoloba ndenge nini nana ondimeli moto pe ondimeli aza te bamoni kaka aza makasi te ezanga baadversaire mosusu so tobundi na bango na nsima ye moko azoyebisanga te makambo osalaki nga basalaka moto bongo te prochainement na obunda esu na yo te donc efeke natikelaki chinois physiquement parce que nakute na adversaire aza monoko mingi ke alekaki na presse afingi nga to alobaki makambo ebele avant ntango ekomi ntango ya bitumba nakotika ye vraiment babunda donc kana début pa na beti maboko na longwe amoni maître chinois bimele physiquement atangisi malamu ti ati kao après tozongi parce que tolo baite batunyon surtout oyo ba salaka ba kachuana ba nini ba maître chinois ndembo zalaki bazana ba kisi soki na lobion so c'est grave mais nakolo ba ke 99% bazana kisi. OK papa toke et puis c'était comme ça maître wana aye ko initienga grand maître pe aye to komi ko solanae aye maître Yong maître na bisona azaki 7e dame mais tango a initienga to komi na relation na grand maître aye bisinga ke ndingi na zaona vina ngamo bimba to ko bunde suna ete posi to buni moto beta moninga azate déjà na komi lokola yi
donc ce que tu commis ba ami tu commis ba collègue tu commis na même niveau na c'est mi maître na commis ta première dame pour na zo senti noate na ko tu commis na même point d'égalité ndenge nini alobité ndenge to saka ba entraînement na dojo izaka formalité mais réalité ya ngwana déjà na cotisation na kati parce que abanda ko pressenti bo bango bazana ba mondo ya yoga ba avancer ki déjà abanda ko pressenti que akoumela te tanga initié na likambo wana grand maître ayepi to komi ko so na grand maître après 4 jours c'est-à-dire 6 jours après voyage à utaki na nini na Chine aye ko zo problème ya zo kindenge nini bato bakola na gwado baebi na pembeni ya collège présidentiel place ba chino bano sabilanga na bango ba maître commando ya kotakoli ba para commando ya kotakoli ba bando kotakoli bazo ya gwado uniquement kolia banana wana do ba yaka soki ba kolia nana ba kutiana ba chino banda ko bunda siko mokolwana ba de commando mo ba kolia nana ba banda ko beta ba chino misusu ba bengi tango aye abeti ba commando wana ti bango ati mususu kao mususu même abukana kimino ale ba jie ba ko rapatrier donc maître Nyonga zaki rapatrier pour la raison ya combat pour défendre qui la na bango ya nana tango azongi siko na tikali ki capitaine ya dojo na biso na ndako nazo former il fait que na sama ba combat sango zo kende bato nyonso na bundana bango bazoloba yiwana za moto bundana papa atika na totelema yo zalaki mwana déjà là papa na mezo sala déjà epa ya Mobutu cuisine ndongo bike pona yo le président Mobutu aza président kakate mais azalaki pe papa ndenge lobi oui mais au moins to bepse déjà réputation en famille papa mina lobeni po kopa no betele mama bino mais papa mina ebaki honte tango yo ko mobunda bitumba papa lobaki ni pour ça papa ezalaki to za makasa donc papa ezalaki ona ezali très fier ki ayoka ke na beti moto na bundi na longi donc pour ça papa ezalaki tozala makasi pe bato babanga biso nzungu mama mtasimbi nzungu mama simbaki na papa ebaki teke na zankisi amonika ke chinois formaki nga mingi po bana opesa nga deux formations ya ngwana leki bango nyonso na makasi mais papa donc le prophète Bruno Tikatotu na onano ko pana bokobeta na mama bino ndeni obangi mama bino te yo 7e na suka ezo samanga un peu drôle est-ce que ti le tozo mona pe bana o bazo beta ba cop na ba parents na ba mena ninga mabe mama na biso tozaki na bien parmi na biso ke parmi bana yonso mama alingaki nga mingi alors bolingo ya mama efeki alingaki nga ayebaki koma ko kanaliser ngote nyonso na bande ko linga abande osaelanga même parmi bana yonso babande omona ke même soki mwana tuni mama eloko asa soki mutu muso atuni mama asali te bazila ka se na komi atuna parce que abande omona vraiment abuti bana mibale ebele te avec na confiance à grand frère avec na confiance na ngai parce que baba yebisaka déjà que bano ba yebimana nzela kisi baza na kutu dire ba koku parce que ya no mona lokwana bimena nzela ya prière donc ya bane ko linga ngami mpoza na confiance pana nga parce que itina bala yebisaka itengani na kwa Joseph famille pengani na usunga libuta mobim ya ngatango na za initié na likambo wana na associé qui amoni que déjà na lingi pe ezo nécessité chinois expliquer clair que lokwana déjà na linga to sali alliance il faut kaka naza na mutu moko ya sûr po asimbila kangaka de base on a ce mutu asira za te convenir ngo kozala mabe tango ya kwa déjà que convenir za mabe aza obligé andima po moneke en part et mutu musuna ko partager na pe aza kite babi kosa bakosa rabatu pamba. Merci beaucoup, rentrons un peu à la régie, prendre un élément. Événement. C'est chaud, c'est très chaud. Bien-aimés dans les seigneurs, le ciel est grandement ouvert. L'apôtre Ben Capita qui va rester aussi dans cette action. Le Seigneur va délivrer, le Seigneur va guérir et le Seigneur va transformer et vous servir. Nano est bonjour, shalom peuple dédié, qui Dieu vous bénisse. Inondé ma vrai chrétien. Bien-aimé dans les seigneurs, votre pasteur, notre pasteur, le pasteur que vous aimez beaucoup par l'amour du ciel, le pasteur Diarto Malouano sera au rendez-vous.
bino nyonso bana nzambe na kati ya Afrique du Sud na Johannesburg nzamba pambola bino bolanda biso na Nazarien bandimi nyonso Nazarien bandimi nyonso ba mourir à Jésus Christ c'est chaud avec Jésus Christ pasteur Dirto Malouano na kati Afrique du Sud boya tellement aimé te lever comme Jésus Christ to témoigner mambo Yesu Masia zo sala et to pikisa milimo ya ba. Merci beaucoup. Na élément wana kitoko ya sport bacheli biso donc pasteur Dirto bientôt en Afrique du Sud ndeka bo mona akende ko témoigner Yesu Masia na kati ya Afrique du Sud et puis nazo rappeler ba mama tolo na C ba mama tolo na C bientôt la bon on appelle sport na bino parce que mayanga na ba mama tolo na C mama Anne Kalamba étiquette nkola pambola yo mwasi ya soleza oyo atiaka mabolo ngone na C azuli la pona libota na ye pona mobali na ye en tout cas mama Anne Kalamba na église même vision encore la pesio et kene susu mosika msika ba mama batia toujours tolo la bango na se kolele la nzambe tozo continuer toujours na lisolo ya maître chinois bozo mona ba chinois ba libiso belé na Congo mutambazo sanga kuna kaisi ke babandaka ka lelo njoka ni babanda makambo kala mama Philippine ozoyoka. Merci beaucoup. Ok, merci. C'est pourquoi tant chinois et bisaki mama bongo azalaki convaincu pe andimaki ko sunganga ipo asimbila kanga kalebaswa kalebas tozongaki na ngona ndako tango tozongi tokomi na lopango na koya mire place batia ba pot de fleurs to creuser mabele to tia ngwana to couvrir malam pe to ti parce que conditions zalaki moto moko asimbate. Je me rappelle mokomosusu na bano préparer na kene ko bunda na bimisi parce que na lopango na biso papa tongela mutu na mutu ndako a deux chambres salon na moto azaki te na kina bimisi kalebas pona consulter maître grand maître na tout nene ni bitumbe koleka tango na ki na bimisi kalebas na ti na invoquer pe to solina grand maître sili il a fallu sikona lata dobok na ngade lamba bitumba na ya po grand maître a beninga bongo mama azwa kalebas to kende papa tuna ke no bunde fu mama azala alors tango na tiki angwana grand frère a continue ndako po atala parce que d'habitude da kisona lati do boki foya kotala amona komana lati soki na bongisi bien te bongisa ngato pipo na zanga badu ke belo maître atikela kibiso maître yong tango na koti grand frère ya koti na salon amoni kalibasi liko amesa maître pe atikela kalibasi kitoko ngomela kana maya bomba biso to yebate ayeba kiteke na kati zande moto bo condition beka biso mbale to sima grand frère na ngaya osimba na ebisio basi chinois babimelai azomona bango physiquement babeta e heureusement ayeko ganga tango agangi nauti na chambre na bimi tango na pekisi bango na beti maboko po ba chinois to bana ko yako bundilanga bazalaka na service na don na zaniti na mokonzi na bango ordre tout non pesa bazotos tango na beti maboko ba pesinga respect na isi bango bazonga na kale passe bazongi grand frère bima na landie na kange na zongisi na bi moni makamano moni soko mekika ko dévoiler secret yebisi moto pa obela no liboma tanko ufana na moto lingi ko banda loba obela liboma na zipe na kena expliquer mama pe abengi a conscientiser ayebisa ni moto teme abela makasi tango abeli papa akini hôpital balongwe bilamba po basala ba examen ba découvrir vraiment trace ya ba fimbo na donc moto ba to tirer siko bazo tunae babeta ki ote batona baibisika papa balobi oyo za fimbo ya bandoki oyo za ki bandoki ya molili te me bandoki visible babeta ki amona ki bangone babeta me comme bapekisa ki alobate nde alobaki te donc kalebas wana bandaki kosunga biso na ba combat nyonso oyo tozalaki nango il fait que na bane ko sala exploit mingi na yaki lisusu ko sa alliance na maître mususu tango grand maître na biso nyonge azongaki na tikina kalebas no sa exploit po bayebisa kinga bapisenga autorisation que soki omoni moto sepeli nae olingo initier il faut bo sala alliance ka ndenge to salaki so bo sali alliance sili biso to ko otuni biso to ko ya to baptiser ye pe to ko sala ndenge to sa bien aimé soki bato bayebisa ka biso ke so bayebiso ke magie ezali pe puissance ya monde invisible santana existe pe makambo esale maka tango na initier to kutena maître mususu mwena tanga komoni ezate parce que azape mikolo wana Kinshasa atikali pe na kati ya monde wana kuma célèbre kenda ba étranger ko bunda
mais ayebi ke ngande na initié la moni pour na lelo to kosuka awa to koyeba ndenge nini o initié ke koma nango triple double quadruple oui ici likola kisi pourtant on a pesa ki oya ye pe pesa kinga oya ye to koyeba pratique ane zala kindenge nini papa o eza juste premier épisode ya témoignage donc bo tenir biso regard te to lobaki yango que internet ezala kangunga ezalaka bino moko na Angleterre kuna bolobaka time is money. Donc le temps c'est de l'argent. Donc pour na lelo na papa tomoni to suki awa to koyeba ba initiana kindenge nini yazwa kisi ya nani to akota ki ya ba chinois de to ya ba américain to ya maître nani to koyeba okaka makamba boy na le nazaréen. Pardon to bengaka po ya ko zwa ko na ko zwa prophète Bruno Sikote tika ina na pambola bana ya le nazaréen ba pamba mbale batonda po biloko ya bana ba pesa kana bambwate na invité pasteur Bruno. Merci nzamba pambola chaîne o nazali prêt nazo c'est l'invitation na bino pona ko continuer témoignage. Merci to continuer ba salutation pesi bana nzambe te na pesi ba auditeur nyonso ya chaîne na yo mbote nzambe apambola bango pe ba oya biso na Cameroun o balandaka na yebise bango ke na ki juste na Nazarien pour na témoin ndenge ba kolanda ba osepela mingi pe na koyebisa bango ke na okenda témoignage tina suka ba continuer toujours ba kolandaka ndenge balandaka l'église. Mais papa biso to assistant après va la prière ni beaucoup za nango besoin la tapenda kimono to moni openza osela biso en pratique yana penda ke to mo penda ke obundaka bon so na bosani loboko ezu ekozama bete loboko zonga ndenge ni. OK merci mokolo moko za besoin kimono toko lata kimono pe toko sala même bakata yonso oboko za nango besoin surtout ya dernier senti to suka ki toko exprimer tous les trois kata tika to mekana ko tester wana bazolingai prenza ba bendelinga vraiment prophète na miso po na lingi na sala examen mikolo babike examen koti na kata le nazaréen soki pasteur azo témoigner makambo lokuta toko yeba yango papa olobi ebanaki na famille présidentielle olobi ke le président Mobutu Sese Seko azalaki po na yo papa. Oui na ebanaki na famille wana parce que na botami na Guado na koli na Guado na passeport na national la kisi okomona né à Guado tout conso à Guado. Okokota ngilanga bandeko est-ce que vous avez penza vous avez na terre okokota na ndako ya président comme mwana ndenge lobilo kwa mwana. Oui to banaki d'abord na kotaki na résidence à Kawele même temps papa avant construire résidence à Kawele avec une résidence à Guado oezwami na bambu nazalaki wana na bande okota na bambu na bande pe okota mingi na 50 villas et surtout pas maman ko c'est presque ba week-end nyonso to bande ko passer kuna ensemble neti ndeko nini to mwana nini ya président oyo yebi popoko ba ka yebinga bon peut-être o bato nyonso ba yebi pe ya yebinga c'est nzanga même récemment tokutana kipena yi ayebinga malamu oui même ndenge na zolo ba je crois ce que amoni a confirmer que ayebinga ezala papa honorable ngwanda na yebite me période ya tozaki no muke me ayebi papa na nga malamu ndenge pe na zolo ba ayebi papa kombone nani kombone Maurice baba no benge mingi moro bakotibe. OK merci na examen réponse na vous à la carte publique mtu eko ya na soki pasteur azuite mais merci beaucoup l'homme de Dieu biso vraiment to pambo makasi ko beke pasteur l'acception sur que ba shina bazo ko bebisa zo kasaka bazo tongela biso banzela nzoka ni ba ya pena makambo na msusu bazo sala na kati ya mboka mais tellement Congo to yambaka na biso to zala kama mtu te ata babengani biso wapi mais biso to yambaka na biso batu bien la princesse alobi lokote ya comment alobaki OK no benga bosani na lobi na likambo te. Merci beaucoup na pesi merci ndeka alobaki na ba mama la nganya surtout bolingaka la princesse en tout cas na lingi bino mingi je dis merci à maman Philippine maman Philomena donc dernièrement to zakine na Kinshasa awa donc maman je t'aime bien
na biki oyebi ata na biteke na linga ko biki la princesse alinga ko mingi soko benga allo yo to yamba téléphone to linga ka ba benga yo linga ka yo ko benga te donc maman na sepeli lelo vraiment avec ndengo benga ki na émission lelo foleka na kitambo donc soko ye aza mwana na nzambe donc aza servant de Dieu a mosel na nzambe aza mwana na nzambe oyo a selelo ko boye na mboka na ye na mboka na ye azuma bande ko nemi bale misatu bozala wana poto sisa kaka chômage na mboka na pesa te ke OK la pongi bande okenda ko la pongi donc soko ye kaka juste na station ma campagne ozo sali to ma station ma campagne na prince wana kaka na bakadam to benga ngo prince awa donc okomona boutique ezawana boutique ezana Pro Abiel donc na avenue Vivi numéro 5 Kassa Vubu na commune ya Kitambone na bandako lo banolwa ya station ma campagne voilà donc c'est ça donc okomona staff mobimba o bazo sala qui était musala et kende liboso donc maman Philomena maboko pour que malgré l'absence na musala kende liboso la premièrement na bandi na grâce ya o ndeko na ngai tubengana mwa temps ngonyo surtout grâce ya kule Zambe apambola ye na monista fevandi ya Nicole amarula ezabano bandeko yo ba yaya oyo bandeko bazo salete mama Philomène musale kende boso ndeko gypsy kemboka samouraï donc yepe azawana na kata staff Solange coiffeuse na habité pourquoi Solange coiffeuse atonga aptozo mara bilamba ya sala basuna basuki na habité mais kola sunga to yamba bango pe na Moses qui quoi voilà Moses qui quoi wana des staff o fandisi et boutique o Pro Abiel hein. Je manque pas dire de gros coucou na bato Hollande na linga bino pe mingi mais France na Château Rouge boza vraiment ba o bozo linga les Nazaréens hein bolingi vraiment les Nazaréens mingi kola pambola église même maman la ngai na Italie kuna maman Annie na Bologne na papa Eddie Mokobani bisika bozali États-Unis Canada Amérique partout au benga la princesse London City dans Londres na lingi bino mingi papa le prophète Azana Biso toujours continuer beaucoup mona na ba série même na ba prédication beaucoup mona tozana na papa pour aller ko implanter à waza vraiment la bata ebele là on se tient déjà debout je dis aussi merci na caméraman Azaki na sima ya caméra donc Kolo Apambolaye merci beaucoup l'homme de Dieu merci que Dieu vous bénisse merci ciao. Événement. C'est chaud, c'est très chaud. Bien-aimé dans les seigneurs, le ciel est grandement ouvert. De l'apôtre Ben Capita qui va rester aussi dans cette action. Le Seigneur va délivrer, le Seigneur va guérir et le Seigneur va transformer et vous servir. Nano est bonjour, shalom peuple dédié, que Dieu vous bénisse. Binonde ma vrai chrétien. Eko Soukape Awate. Bien-aimé dans les seigneurs, votre pasteur, notre pasteur, le pasteur que vous aimez beaucoup par l'amour du ciel, le pasteur Diarto Malouano sera au rendez-vous. Bino nyonso bana nzambe na kati ya Afrique du Sud na Johannesburg nzamba pambola bino bolandaka biso na Nazarien balimi nyonso Nazarien balimi nyonso bamourir à Jésus-Christ c'est chaud avec Jésus-Christ pasteur Dirto Malouano na kati ya Afrique du Sud boya tellement ébélé te lever combat Jésus-Christ to témoigner mambo Yesu Masiya azosala et to bikisa milimo ya bato.
nyonso